lelo par rapport à lancement de Kinshasa Bopeto, message na bando surtout par rapport à président Nego Bimi na Kinshasa. Message est clair, Kinshasa Bopeto, Kin Bopeto. To banda ko nettoyer banda ko na biso bientôt nettoyer ba mapango na biso bientôt bongisa ba venu na biso ba rue na biso. To bongisa la commune na biso pour que ville na biso ezala propre, ezala na image ya bien le rôle la ville la batu mususu oyo pe sa image ya bien en Afrique. To ça fait côté parmi les villes les plus propres en Afrique et osala bien parce que je pense même pas que toi parmi les 15 premiers. Donc voilà, c'est ça le message. Et nous, les artistes, on est là pour la mobilisation, motiver les gens à ce que Missale Salama bien. Voilà. Ok, je pose un peu Bandal. Le président de la République a confirmé que Bandal s'est séparé. Moi, un commentaire par rapport à ça. Président Sora Lobinga na Obaksani. Président Dassoui Simaramu na Obaksani. Donc président Sora Lobinga on a contredit. Donc on a encore soutenir. On appelle la Bandal. Si na botama na Bandal na kol na Kitambo, Bandal Kitambo donc Bandal Kitambo et a parlé na ngai. Donc voilà. Et Nazara fier la commune sera propre. Le sol est sous propriété et vous avez sous bien ma collègue. On ne peut pas tout faire. Il y a mora sala misala, il y a mora misambongo, il y a mora alukambongo, misambongo, il y a mora sa misala. Il faut un mobilisateur basala. Ils sont en train de retransmettre un message comme un message ti et pas bateau bayo quitter parce que Kinshasa mon bezaki a été. Batou super dans la banda, comme super dans la misala, mais super dans la classe. Bagoyo kango tant que dans le lobelo. Donc nous on est là pour mobiliser les gens. Parce que Missale Salama bien, donc voilà. C'est à moi de vous remercier. Nabiso Malamu, Congo Nabiso Lobby, et Bozala Mboka, Yabouania. Yangoana, message yo mingi, Nazali Kopesa Bino, Bilenge, ba jeune, Yabasi, Domibani. Bozo alikambo ya Kinshasa Bopeto yo lokola œuvre na bino bomema yango na ordre ndenge bomesana tango bolingaka likambo bomema yango de telle sorte que chaque week-end tomonaka mouvement na kati ya ville awa bajeune na biso bazali kopesa na maboko balongola likambo yo ya Bosoto na kati ya Kinshasa. Kinshasa na biso yo bino bobota makana no teta on biso to abana mike. Papa gouverneur a rappelé ngo bazaka ko benga ngo kin label. Kaka biso moko na ko bebisa to ko bebisa Kinshasa to ko changer mo kombo to komisa ngo kin la poubelle. Nyonso wana pona comportement na biso ya mabe nga na sengi bino ba jeune parce que naza ko croire na bino bozongisela biso Kinshasa la belle kini ezonga kitoko tokosala manso biso ba autorité totia na maboko na bino ba possibilité oyo ko permettre bino bosalaka misala wana sans que et ça n'a pas de conséquences dans la santé na bino. Yango wana nazali ko responsabiliser ba bourgmestre sous la supervision du gouverneur de la ville. Bourgmestre nyonso esengeli a organisé ba brigade ya ba jeune na kati ya ba quartier. Ba jeune wana bazala équipé. Les jeunes ont la paix motivés parce qu'ils ont bien fait que ça va devenir ça dans le coin d'Angamba. Bambongo, Oyo, Bozali, Kozona, Bataxo, Yabawenze, Bopé, Sakaba jeune, Bassa de la Caramo. Moke, Lengewana, Tokoye, Bola, Ndenge, Yakobatela, Mboka na biso. Esengeli pe, bino ba bourgmestre, na mwa ba moyen bozaka nango, bobandaka kotia ba conteneur ya ba détritus, ya ba déchets. Comme ça, tango ba citoyen baza kolokota ba bosoto wana bayebi esika nini ba okende kokwaka yango
en attendant service public et les Kakolokota yango et mema yango na centre oyo ya traitement ya ba déchets. Biloko nyonso wana ezali ko eza maloba eza kobima lokola biloko moko impossible pa na biso mais nga naza koloba na bino avec ndambo kaka ya volonté tokoki kokomisa Kinshasa na biso oyo peto pe kosilisa likambo ya mitungisi ya bamaladi, mitungisi ya bangungi, mitungisi ya baérosion, makambo ebele ekoki kobonga na kati ya Kinshasa oyo. Et puis nsima na yango tokoya kotala ndenge nini tokoya kozongisa ba espace vert na kati ya Kinshasa. Ba espace vert esili nyonso likolo ya balotissement. Mboka ezo ya monene bato baza koya bazobakisa amizwela ye moko initiative wana. Nasi naloba na bino banda nazwaka bokonzi banda botianga na tete ya Congo ke ngai nazali mongamba na bino naye kosalela bino mosala esengeli baministre badepute babourgmestre bagouverneur bango nyonso bazwa filosofi wana tozali bato ya misala ya peuple toye kosalela peuple mosala toye koluka babomengo na biso te toye koluka nde bomengo ya peuple. Donc bozali na droit ya kosengaka bakonzi na bino kobanda na chef ya quartier tina mokonzi ya ville kosenga bango basala oyo ya bango part. Mais avant bino bosenga bango esengeli bino po bozala na droit na force ya kosala yango esengeli bino moko mpe bosala oyo ya bino part. Part na bino ezali kobongisa moto na moto abongisa na esika oyo azali bolanda mateya oyo ndenge napesi bino bokoka kokende na sens oyo ya kobongisa mboka na biso Kinshasa. Mboka na biso oyo biso bato toyebaka ngo mwa kala na bakulutu na biso oyo babotamaka liboso na biso bazaka koyebisa biso ndenge na Afrique mobimba Kinshasa ezalaka kombo moko lokola lelo toyokaka ata mokolobaka Paris. N'est-ce pas que bino kolobaka Bandal eza Paris? Kolobaka Bandal ya Paris. Bon, Paris wana bazaka kozwa mpe Kinshasa ndenge wana kala. Alors soki mpenza Bandal eza Paris ya solo bokomisa ngo lokola Paris boza mpe na possibilité ya kosala yango. Voilà, nabandi toyokani nalingi na déclaré à partir ya sikoyo lancement ya opération Kin Opeto. Chef, oh là là. Comme ça, ce qu'on est là, le boucher petit. Merci Nabino, pour la batte de la biso Panzo, total à Nengenini, pour vous que les libotos dans l'opération Nabiso, Kin Opeto. Merci beaucoup. Nous vous invitons à bien vouloir procéder au lancement officiel de Kinshasa Mopeto. Excellence, Monsieur le Président,
la députée provinciale de la ville de Kinshasa a voté Kibiso et aux allées de mise d'église, les mots des alliés Sanza Mitano. Tango Kozwaki, ville de Kinshasa, pour la Bokamayango. Donc, il faut que tu aies un téléphone. Donc, moi j'ai bien. Donc, il faut que tu aies un changement de mentalité. Tant que la mentalité, il y a Bissot à Kinshasa. Et changer de mentalité, on a écouté depuis la Deuxième République. Ce qui changement de mentalité et salinité. Et l'autre moko et l'autre moko la mboka na biso te yango wana ozalaki projet ya Kinshasa Bopeto ezali bongo révolution ya mentalité ya biso bana ya Kinshasa ata mokonzi ekomi mboka na biso Kinshasa. Tango aujourd'hui indépendance en 1960, Kinshasa tozalaki bongo na 400 000 habitants. Lelo tokomi na au-delà, il y a 15 millions d'habitants. En même temps, banzela oyo esalemaki na eleko wana avant 1960 pour la koyamba population. Il y a 400 000 habitants. Donc, Nzeba, l'infrastructure de Salamaki, il y a qui pour la population Oyo, et ça l'a pété, et il y a qui peut moderniser. Il y a la passe mingi, Oyo, Nango, et Zali, Nango, Oyo. Mais les lots, on a dit 15 millions d'habitants à Tabanou. Dans 10 ans, on a 25 millions d'habitants dans cette ville. En même temps, le problème de la mobilité, les alliés réglés, l'embouteillage des alliés réglés. Donc, ceux qui ont commis 25 millions, Tokosuka, Nengenunu. Aux alliés, 15 millions. Immondice et Bélé Nanzera. Bongo Soki de commis 25 millions, Kopé 30 millions d'habitants. Nambo Karabiso, Tokosuka Nengenini. Nawe Namonika Moko, et Moko a 30 millions d'habitants. Population Yemoko, Nabosenga, Nablag Mosusu, et Boukama, Pona, et Tonazela. Léo, Ville. Ok, fallait que tu aies un chose à dire. Obana, Madame Gondrekon, Félix, Antoine, Tshisekedi, Chilombo, Oyo, Alexandre Benga, Fachi Beton, Ruta, Yé, Azaki Ordonnance, pour la Gondimaïté, Nakoma, Mokonzi, Yaoumba Kinshasa, Narobaki, Cheva Nanga ya bataille, Izali Bongo, Kinshasa, Bopeto. Toza kosala lancement na yango lelo, awa esika tozali, toza kosala lancement na tata Mokonzi Ekolo, mais partout à travers la ville, babourgmestre nyonso bazwaki ndimisa ya kosala kolancer opération wana na bacommune esika bango bavandi. La chef de quartier peut bazwaki ndimisa ya kolancer opération wana. Yango wana tozali kofélicite tata Mokonzi Ekolo ndenge aye na suite na ye mobimba na directeur de cabinet na ye na baministre na ye mpo na koya kolancer opération ya Kinshasa Bopeto oyo tozali kosenga na bana nyonso ya Kinshasa esika nyonso bovandi botala ndenge nini Kinshasa na biso ekozonga peto toyebi te kaka na maboko pamba ekoki te
aussi signé un protocole d'accord dans la société Lisa de Bouba. Non seulement collecte des déchets, mais aussi recyclage en eau, avec à la clé la production de déchets. Il y a l'engrais organique, il y a le pavage, et il y a le gaz méthane. Il y a un souci au Toga et il y a la population qui est en Guinée. Par exemple, aspirer au développement. Dans le Kinshasa, il y a développement. Les lots, ils disent les déchets et comment produit commerçable. Et comment matière première. La société est belée, la Congo. La société Moussoussou. La société qui contacte la Tata Mokonzi Ekolo. Tata Mokonzi Ekolo a tiré qui va nous pour signer un protocole d'accord pour recycler les déchets et produire l'énergie. Il y a une vision pour la Kinshasa, il y a lobby. Kinshasa est à la Peto, Kinshasa est à la Engenga, ils ont la Kikala. On a des défis, Oyo, ils ont posé la biso et ils ont miné les pétards et Sengeli, Tobongama. Donc on les met à côté avant la Kinshasa à travers la ville pour organiser la coordination de Kinshasa au Péto, dans la commune Nyonso, dans le quartier Nyonso, et dans la balabala Nyonso, la coordination de Kinshasa au Péto et ils allient les gens. Donc la sensibilisation et on a vu sauver la Kinshasa pour changer. Ndenge na biso ya kovanda na quartier ya kovanda na bondeko na kati ya famille ya kovanda malamu na kati ya commune na biso pe na kati ya ngumba na biso Kinshasa oyo esengi bopeto kobanda na mentalité ya moto na moto kobanda pe na ndenge na biso ya kotenir mpe kogarde bakomi na biso propre ti na bamisala na biso bisika tovandi na bauniversité na bakelasi esika nyonso mwana Kinshasa avandi ayebake tobandi bongo révolution ya changement de mentalité ya koloba mingi ezali te Tata Mokonzi Ekolo, oyo tozali lelo na commune ya Bandal, akozwa maloba pour la kosolola na bana Kinshasa bayeba pourquoi osengi révolution ya mentalité wana na kati ya Kinshasa Bopeto. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, j'aimerais vous inviter à vous entretenir avec la population chinoise. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous les regards attentifs de la population, le protocole invite très respectueusement votre Excellence à bien vouloir procéder au lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto. Excellence. C'est pas le moment de présenter le